Mbongo a mis $200. C'était un bon non là depuis 7 ans. Ben Dachou appelle ça $1200. 1200 qu'on va présenter $1200. $1200 c'était un bon là depuis 7 ans. Depuis 7 ans d'âge, si le lot. Donc, des signes gallo le quoi on prêtre con. Na lata na cher ma case. Tout le monde. Ko lata na ngai so na bina lata. Pantalon on a somba pantalon ya pamba iko coûter $100. OK. Puis short on a na lata iko coûter sous $100. Ketcho on a na lata makolo so ke bite $150 to $200. Siko yebisanga siko ne lata on a na lata bon. Atope singa $200. Nandenge mo pe papa masanga na lingaka. Na lingaka champagne mingi na pe moi mbali na kolinga te na zanga moko kwa. Na moi si pembe na mona de peuple ngesanga de so complication. Au prêter Congo basi na 600 bon ba jeton na banzela maintenant qui peut bango te. Donc ka o wana loba toujours les bâtons qu'on envoie la offre ornement litirigi quoi. Faut quand même anglais tous les anglais mais toujours hors de danse sans foutiste. Mboka na biso na ko pa te so eke wapi. Yo zo mona mukili nini. E koma na oka batu batambola makolo batu batelema bazate. Yo yebisanga ligablo na oteka ligablo place wana. Soki likambo mo elekelinga ligablo place wana ateta batu bazana ti. Ndana oyeba ke likambo elekelinga ligablo. Yango moni na linga kutu bangambo ligablo na linga ngote okoteka bwebwe na linga ngote pona mona mukili place vanda kezate mukili komaka ko tambola ovandi na ligablo ya batu nyonso bozala na bango basani ba tambola baleki o wa après ce que so likambo lekele na ligablo wana nani muta oyeba ozomona siko elo na linga kumamba ligablo te na ligablo abete pe makasi te mbata moko ya lipeka et puis moi na mukia lelita che c'est que ça n'est pas cité bongo ndeni balinga ya makita basanganela nga bongo mba moke bima kende ko ya asuste c'est que cause ça non peut famille c'est que cause ça non peut libota te po na mon lo que famille mo be ya compliqué pitopal libota mo be ya compliqué pitopal donc côté mso na ndima mais côté mso be na ndima te donc na yebi ka peti donc beaucoup talongo mikolo kuna ba cho mal à l'aise na ndako kasi kana na boyeba moko na lala te o comprends yo yebi sanga sko elobi skonde. Vous êtes nombreux, très chers amis fidèles internautes, partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne de préférence. Bon, mais ça n'en a pas vous continuez à s'abonner, vous s'abonner, vous partagez ma vidéo et vous les battez, vous commentaires, j'aime, il y a des personnes toujours force et recèle nos boulots. Alex Nandoumon Amoulou, les Benjamin de la presse, mon maman, votre domestique, mon Nzambe, toujours pour nous recèle nos boulots. Merci à tout pour soutenir les de l'eau des prix. Merci infiniment à Merdi KMB. Bazana Simabili la zosala toujours tokota na banda kuna bino merci na maman fille maman Masolo et papa Audace Milan le président Jacques depuis Evry Hollande biso le rassembleur de tous les Congolais na quartier Evry président Jacques Azana otala biso Blaise Bossei Archibald otala biso na quartier ya Liessin ya ville ya Liessin wana otala biso bongo na moni mon vieux Patrick Trifazé depuis Chine courant ya Chine Hollande biso moni mon vieux Fleury Kumbu l'homme tranquille, autrement dit les milliardaires riches ont à la bisu depuis quelque part. Les beaux GG Bossemi, Olivier Nzingiti, les pauvres de la ville, Motomoro bien, toujours à la recherche du trésor. L'ingénieur Dominique qui a l'anda depuis loin dans mon papa, il passe à scotcher en scène ce moment où à la bisu. La bataille pour comprendre que tous les gens artistes congolais, Badayeba, la combo ya prêtre Congo tous à pied levé, tous sur la naïe, prêtre Congo à la bisu prêtre Congo. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé calme Angola Nzambi. Santé calme Angola Nzambi. Celle Nicole Lebele ba mona côté ba ngaba ba prêtre Congo Kenda. Mais qui peut expliquer biso no prêtre Congo Kenda pour limo actualité ne si lambala moko problème en ezala noni. Ah, ngabe na comprendre théorie bika ki sasango yango dans prêtre Congo artiste supporter ye yo na kenda na pas été na voyage na pété na kenda boazate Angola pété poto pété nazana ka toujours na kisa ça
Donc yongo mona kabe. Il est dernièrement que tu vas au Kanganga la police banini. Tu allais na dei mo boye c'est à moi kufa ko tama timba. Tamaki na mata pon la katikati wana. Ndeko bimana ndo bima tamaki. Nde basoda ba ko bimela na voiture batuninga messieurs zanani. Nasi bango nga za prêtre kongo artiste basi ba supporter na ça l'association. Ba bi oh là ça ba cantino d'artiste nasi bon ah mon continent minute onde ba cantino na salisi te ba cantino d'artiste non na salicité. Ay ba zinga ba chinga na ka ba qualifier nga lo mo mutu mabeme. Ba bombe nga mo mikolo belé na kata commune na Bumbu. Mais ba utako tika nga to ba ndeli ba mwege na artiste. Ba tika nga mais nazana nga simple na na sika voyager te na nga kisasa ka simple ka boyo yibi wana bakanga kyo zaki ba erni ezaki na moyi to na babutu ezala babutu na day babutu ba désert donc prêtre Congo voyager no tozaka la kata Kinshasa awa odoke na no be Brazzaville Angola pété mais siko bat balinga ba ebande bat ba mono bwe bat baluka ko trop na banda ko mitema bat pe ko makozoka yebi ke prêtre Congo okutaka na prêtre. Donc prêtre et artiste était mais prêtre muto simba mbongo azaka na mbongo sunga bato belé tout monde ndenga changer ba vie bato belé prêtre Congo kutana kana ozora ba opportunité belé mais neni ni sala que prêtre Congo o se retrouvera na shit o lo évoluer mais évoluer to kitara ozonga no kana sima problème ngo ezala noni donc mingo lo bezate yo yebika biso to ba galo to ba jeune to ba artiste ndeti ngai prêtre Congo boy mbongo lo $1200 c'était mbongo na non lengo kala depuis 7 ans abeda chou appelle ça $1200 $1200 konga ba présentant $1200 $1200 c'était mbongo na bando lengo kala depuis 7 ans depuis 7 ans d'âge ti lelo donc ndeti ngai galo lo kwanga prêtre Congo na lata na cher makazi koso monde ko lata na ngai so na bina lata pantalon on a somba pantalon ya pamba eko coûter $100. OK. Puis short on a lingana la ta eko coûter sous $100. Kecho on a lingana la ta makolo so ke bité $150 to $200. Siko yebisa nga siko ne la tele on a lingana la ta bon. Ato pe singa $200. Na ndenge mo pe papa masanga na lingaka. Na pe champagne mingi na pe moi mbali na kolinga te na zanga moko kwa na moi si pembe na mona de peuple ngesa ngande tu complication au prêtre Congo basi na 600 bon ba jeton na banzela mais na ki pe bango te donc ka o wana loba toujours les bâtons qu'on envoie la offre ornement liturgie quoi fois quand anglais tous les anglais mais toujours hors de danse dans sans foutiste au après on a bête abora toujours kara. Mais $1200 c'était un bon ami qui est au comprend yo binga yo prêtre Congo artiste ba parcours na beta ya ba kilo pe ya ba gant ya ba grand yo e bikaka donc mingo le bezate $1200 bien sûr na mbongo mais e ba bon ami qui est na ambiance journée mon côté pour netinga prêtre Congo bo na linga ambiance mingi nalinga ko sepela mingi nalinga ko vanda isolé te na ko vanda semo isolé pesa la il faut za pela ba mbongo ebele yo ka mbongo mo ba pesa yo kando $1200 mbongo ebele te kandi ba pesa ko $1200 bo yo kotso ba mon esprit ambiance o ko tchateli gablo mo pembeni te omoni bona keso likambo te li gablo yo mo za temo za kata oyeba mboka na biso na ko pa te so eke wapi yo so mona mukili nini et comment on a battu batambola makolo battu batelema bazate yo yebisanga ligablo na oteka ligablo place wana soki likambo mo elekelinga ligablo place wana ateta battu bazana ti ndana oyeba ke likambo elekelinga ligablo yango moni na linga kutu bangambo ligablo na linga ngote poko teka bwebwe na linga ngote pona mona mukili place vanda ke zate mukili komaka ko tambola ovandi na ligablo ya batu nyonso bozala na bango basani batamba baleki yo wa après ce so likambo lekele na ligablo wana nani muta oyeba uzomona siko elo na linga kumamba ligablo te na ligablo be bandeko no mfuza bachembe sabote kata ba pembeni ba mfubote kata malala pembeni bongo zaka pembeni na batuti ebona batu bateka ba bacha ba malala ba mesa ba malala ana so yoza na ligablo mesa lilala za pembeni ba bando mona kaso likambo koloni ba prêtre Congo likambo kolelie
bien sûr on ose ba no vérité mais na ebité na ba milliers mususu puis na ba commune mususu na ebité nzambe mo témoin puis batonga ba ebi na ba samité na bango ba mo ba se comprendre que que na ebi petit donc na ebité so pe ko kama toujours ba supporter ba ganga wo mais ba to bili ba logistique mbongo no zo kawana okenda nango na ba kwiti moko ne ba vraiment lo bana banzela ba prête kongo comme mais la drogue tango zumbu on est comme mais so ba drogue on zembu on est aki bien tene ba tmusu ba lo bara te ko landa te moni ba tmusu sona ba lo bara on est ça ba tout mo boye ba tout mo be wana ba fantiye mo be ka ya pamba da ba lukuta mo be balinga na bango ka kolandela ba vie wa batu mutu za zolandela vie na yo po ayane ka empêcher na yo mutu azolandela vie na yo po ayane ka a détruire yo mutu azolandela vie na ye ka c'est pour ça apeso mutema pas skanda moto na c'est mutema donc et puis mutu mususu donc azolandela neka yo po akoma ko sekisa yo puis mutu mususu azolandela neka yo po akana ka loba mkola ozwa yo so pe ndenge nini oyo kasoki pe ndenge donc et puis ko kama supporter ba ganga yang sikondo otambola bosiko koma osaneti ni po ba ba monoka ko tambola biyenga ba mono na bandal kasavu bukitambo ngalia moko motambola tous les 24 communes ape na mutuka te siko tambola koma lukani kasi de que seul comme tambola c'est un problème te ngazala tana tambola na loba ngo bien ngai muta okosa likampo na ngapote kongo azati pe osimba te bato ba ndima ngo te pe bateme ba ozala na ba mona ke te prêtre kongo bosani boko selemaka makambo ponga roba no tambo na nzela na tambola mutu nyosa mona na tambola mutu nyosa mona mbote na mutu nyosa mona masolo na mutu nyosa mona na sisi na lekai na nzela na okende so na solina batu na sisi na kei sko batu balinga ba kosa problème pona nga prêtre kongo simba atie to neni na tuna donc okama ba supporter ba ganga yango toujours mais ba bi on dit ba bengani pe pa bino kuna na bombo prêtre kongo ndeko soka ba masolo yango ko tambola nso prêtre kongo ko manifazer ya bombo na kazo baluka kuna na place mabombisa bilamba le pa kuna na bumbu ba bengana est-ce que c'est solo to lokuta kasite mususu ya koloba yango wana bapa na biso wana na babumbu wana otangelanga pa na biso ni effraction eloko te sans effraction mbala mo mutu mama bengana ngai mama mutu mama bengana ngai o bima kende so dizaka nde mukile ezala botindi leki na ona palenge zula mulanga mai na mela après leki na boya zula mulanga osali ki ya yo bete mo mbatali peka bani après si ko peton a gagné les gars so na bane na bango ba miki après le roi ba sala makita après vas-y ba bengani bima kende ko ya rappel lisusu te yo le bango est normal parce que le bango est-ce que ça fait moi que famille solo le bango est-ce que ça bande ko solo le ba bengani na mati na ndimi na mati donc ndimi no te ke ba bengani okuna na ndima te na ba action musu na ndima te habité to bande ko solo to bande ko lukuta mais za mambo solo ngai ngona beta leki on yabi za leki na ngai na bete pe makasi te mbata moko ya lipeka et puis moi na mukia lelita che c'est que ça n'est pas cité bongo ndeni balinga makita basanganela nga bongo mba moke bima kende ko ya asuste c'est que cause ça non peut famille c'est que cause ça non peut libota te po na mon le sa famille mo be ya compliqué pitopal libota mo be ya compliqué pitopal donc côté mso no ndima mais côté mso be no ndima te donc na yebi ka peti donc vraiment beaucoup talon mikolo kuna ba cho mal à l'aise na ndako kasi kana na boye ba moko na lala te o comprend yo yebi sanga sko elobi skonde ba biola la kuna te zo sko zo la la ngana koma na nga boye yo yebi nga za artiste koma na nga boye ko tambola soki pete na taneli pe tongo ya tambola la police est mon nga boye okanga ngai la police pe place en France nga bien exact otina kata commune boye bangungi ba binte quoi donc bien ti
bangungi bite quoi ouais basolo belé bakasa commune na Bumbuana donc ezalaka pasi pe ma pe somo non na habité mais ngai prêtre Congo là on a oloba hein omoni grand prêtre le roi ngai Congo grand prêtre le roi ngai Congo en tout cas bato ba pesa respect mana grand prêtre Congo na botama grand prêtre puis na makila ba grand prêtre on a ça la vandi ne sika avandi nenga yemo be maman linga ndoko sila makambu o teleporte Congo linga sala nini et teleporte Congo linga sala nini muto abongo baloba na mutu na loko ezala ke beba ba mema centre telema ba melisa ye ba diazepa to ba melisa ye ba chube ba tonga anesthésie alala po tango lala bien so la muki a comprendre ba mo que ah nani na la bien ni na la muki c'est que ça a problème dans le journal là moi encore comprendre comment ça fait si nga prêtre Congo na tambola na fier rebelle na ebingati nga prêtre Congo na tambola na fier rebelle yo le bana mutu ko tshela makanisi ke prêtre Congo nga sani na neni ba non nyoko nga bo kala na bité mutu o ana no salanda nga so ata ndoki asuki saki ndoki na ye na ndenge na bango so ya lolenge forme so ndenge pour un prêtre Congo na vivant na kisakata na vivant na fier mutu se binga pourquoi makanisa mabe yango ya moni ki jaloux na bango ba kebisa yango mais est-ce qu'après tant aux autres $1200 on a payé bon est-ce que des gens qui n'ont pas eu le cas pas trop bien des choses beaucoup d'analyses sous expliquer non boss talanga ibo et tala est-ce que vous avez tout temps que le sous nga zo temps que no luka ete nga zo temps que luka ete nga za nga simple prêtre Congo artiste ba supporter nga yo kando yebelinga mo bimba boy nga yo yebika ba na fonda ngo kuna na ba steku to mela ba kwiti to sa mise to swana kutu te ndeka to zalaka sengo to sa mise to mela na biso ba villa to sepela to seka na ebite sono lo banini to molaka ba filma na kidiba ba filma kidiba ba moko ma biso ekenda ataka ba to soit disant ba sepela ngo ba tongo ba mona ba sensation ba tongo ba moti ba molie na ebite sono speaking betano lo ngo betango na sundeni on a toujours Aichi Burata Sopes Konabino Wikibara no hospital fashering quoi maintenant l'utilité c'est le du son c'est réel Peter Stebetel parfait elle a fait le farien c'est mec un peu de CM bon you are staying like the world that is kid of March thank you very much I am people supporter ba gangi wow toujours sur le top yango parce que le on ndenge le ngwara te bon na ba sensation to na ba molière et puis biloko bon ba tikala na ngo œuvre na yo est-ce que na terme sous sur na bango o réclamer pe ba tourana po ba tikala na œuvre no ti le lo ba sale lango ici moi était na zalika boye na mona wa ko lo batie bazana ngai na bana kimia na linga makele te bango mo ba ba filmer ngana bango mituna bango les salles et tout le monde fonctionne que muto to filmer to tient la sensation muto to filmer to tient la molière mais to linga repé c'est mbongo na été bango mo mutuna bango esala bango mo nde ba koyeba que est-ce que qui patron na bango ngo c'est bizarre to qui patron na bango et c'est soin bango mo nde mutu ba zonga giga to soit ba na bango pe ba patron ti oh après mais ba liba loba to ça ti ba la ba patron yango na pe ba mo ça qui patron voilà nyonso ba loba ngwana mingo lobeza et ça te prête Congo artiste ngaye yo ndeti yo nyonso ba patron libole langa na liseso nga na loba mutu très fier le roi ngai prêtre Congo qui sakata très fier le lendo OK c'est pela ngati yo lika o wana to loba toujours na speaker tala mutu o na loba français tala o mutu lenye neni par exemple pour Sanelio on est là on est assis il y a rien avec que tabouret scarbolés assis mais ceci fait ainsi soit il m'approcha directement vers son épée conchon qui était absent que de soit être présent pour la réussite a dit d'arrêter Télérand rend les mêmes oh cette personne qui vient avec le couteau c'était une personne qui la tête fonctionne
Donc, comprends pas. Hein, les patrons venaient ici, donc, baiser ce qui est affiché du jaloux. Donc, très suspect, toujours, bah, supporter, bah, gang, hein. Et, wow. Toujours. Je comprends que patron belé, puis baza, bah, otala yo, bah, te belé, bah, na poto, pena, bah, lukaro, pena, tellement trop. Bah, luka après, te kongo, akenda, les bah, mono, le lobo, na bilili. Alors, le bana bango nini. Expliquer bango que non après être comme on a des difficultés on a besoin sunganga peut-être on a téléphone hein on a téléphone ba iba route ba téléphone non sur cette téléphone et kenda mystique comme moi mabe tina message na ba tutu o bazana ba patron tout ba to mbongo ba to mitema malamu o ba otala yo pesa bango message ah minga lo bate bambote belé bambote na ngai Eric Mandala bambote na ngai boss Abeda Chou da bambote na ngai boss Victor Bosoku bambote belé ka ya trop minga le bezate donc bamo ba auto mo na ngai moteur 06 na ino sibi donc ezana na mamba mikie ezana mamba mikie simple et bika bo skizer nga pardon pour kosu talaka ka donc ikolo na comprendre donc na kosola moi été et malade biso non c'est tom ki ba congolais to bela bani donc mystique donc ba mbote ka ebele na batu nga nyoso balanda ngai ba mbote ka ya trop yo yebi ba mbote na ngai ebele susi ya wili musheni code ya mboka donc toujours sur le top mingo le bezate prêtre kongo ngai artiste basi ba supporter ba mbote belé levi pa ibabi abana bandal. Donc toujours qui tokos prêtre Congo hier artiste ba supporter mobi bana artiste na tika toujours artiste merci connaître nos artistes donc il y aura prêtre Congo par question mon rare merci que loloba net nos artistes alors na ba musicien Congo tout le monde a ba makele les ba numéro 1 selon yo non on a numéro 1 na musique à Congo. Ah, ngama ma musique ya Congo pour natala ke o numéro 1 yo na eba te habité. Oui ba te ce qu'on a na top. Ni au top, même pas na top na minute. Ngapa na habité o. Habité pour ma musique wana doule. So na ki doule o za kitoko. No chongo na moto ina yo na yoka. O mi disait wa habité ma kitoko no chongo na moto ina yo na yoka. La salle à comparaison, tu es mais déjà les musiciens comparaison dans la salle à alors toujours sur le top on a toujours présentation population match opération numération invocation génération préparation du poisson exception unis par les sons plus beau qu'avant toujours ba supporter ba ganga wow yango voilà. Merci beaucoup prêtre Congo. Yeah. Totiko ke no ba parcours no kandolo ba ke mo mikolo zo tambola. Biso pe to zo ko kandolo zo tambola. Kasi te ba to mo na moteur 06 na ino sibi. Baba kinini eye. Okyo koma no pe collaborer. Eyenga mikolo to ane yenga to za nini? To yenga. Hein? Eyenga mandala eyenga ne yenga. On comprend. Ce qu'on a innocent beaucoup. Les autres qui va quand son film Shri qui ont mamé yenga locataire la tété. Quand il y a des moteurs 06 et yenga ta mwinga na tambo na yenga. On a la sabango billet yenga yangondi. Et comment on peut danser à innocent. Simple prêtre Congo artiste ngayo toujours sur le top artiste toujours artiste. Voilà. Supporter ba ganga. Wow. Merci beaucoup prêtre Congo. On a moto kabono to silanit. Kitoko. Voilà, merci na tout. Oh vraiment besoin na bango temps à la biso un grand merci beaucoup continuer à partager ma vidéo. Merci na Merdi KMB. Wazana Simabili la Jeja Sodambodi azaki na biso wana. Merci infiniment na boutique Dame Bijou Molato na Kanda AD Circasavu méga top na India A63 méga top na Nyangwe 197 référence à Ré Major. Un grand merci na batuto balinganga babi. Chaque samedi soirée moko tokutanarana espace connexion Kinshasa Brazzaville na Bundi Sirui décembre par Tonton Smith Dr Yarawana chaque samedi à part ba samedi mais tous à la razala ming babi spécial soirée zandega rapport na ba samedi na connexion Kinshasa Brazzaville et pas Tonton Smith. Merci à toi Obama BCB j'abandonne l'absolu depuis quelque part na moni bongo JBLK du Malheureux de salsa 2 fois par canadienne depuis Ottawa Zotala Bisso Henri Bakou TGV na kata Californie Orlando Bisso Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe maman na Maïla Onya Motema président William Ikona mère double la millionnaire Obando Talapso depuis
Colorado, Denver, na moni mon vieux Guilherme aussi, papa na Guiliana, Nancy Douma la reine de plus 33, Francine Ngonda, le représentant donc Bambo Tenue Belé place aux Ali, Banga Yasuka, Naboua Kanani, aïe, on se retrouve à la prochaine, ciao.